Bonjour à vous les abonnés des Moulières Bataladora TV. Bonjour à vous aussi qui nous suivez partout dans le monde. Bienvenue à votre émission d'aujourd'hui. À la présentation, Maman Mado Bikremo. Comme chose promise, chose faite. Donc, comme était une émission précédente, où il y a dans l'essence, que la technique, ba secret comment garder mobile na yo poza yo moko na libala no kwa oza na mbanda te yango wana sikoyo émission na biso thème émission na biso lelo yango yo to sujet na biso eza yango wana bientôt commenter bino na mama Bibita Sona avant la rejoindre ye na studio na lingi ko saluer ba représentant na ba collaborateur ya Moulières Bataladora TV na bandi na ye mail le boss Serge Bikembo kuna na Angola big salutation na yo na mwasi na ye mama Inasia Mauricio da Silva Nasi wana nyoso ye moka bakombo na ye moko na pesi pe mbote mingi na papa na biso papa José Pierre Diavanga journaliste monene ya Eben Magazine na mwasi na ye mama Alphonsine Kiasi Diavanga na pesi pe mbote mingi na mon chou d'amour derrière la caméra, mon mari que j'aime beaucoup. Bisous à toi. Na pesi mbote malgré na rejoindre ye na ma Bibita Sona bon attié pas travailler en collaboration na mobile na ye ba bisous na bino na pesi mbote belé. En tout cas, na ba message na bino ba fa na Angola na yebi ke bolandaka ngai bo pesa ba message ke bomo na ngai un jour bomo na nga en tout cas mbote na bino nyoso tu un jour na okitaka na Luanda bomo na nga na lingi sikoyo na pesa na nous merci mingi na ba abonné na biso o ba tiaki commentaire na émission na biso ya kotumba na naissance na bandi na Lidi Bolumbu. Maman na mona kiolobia ezaka pasi eza pasi maman mais avec Dieu eza facile associer nzambe na nyoso tu omona nyoso ekoma easy ekoma facile en tout cas merci mingi na maman Micha Mawete na mona Rolanda nga vraiment émission na nga presse nyoso na mona ba commentaire na yo maman merci na yo ki question na yo olobike bon ce que pardonner mobali o pardonner. Après mobile yango azongeli les mêmes bêtises maman kolembate l'air à sosenga pardon ozo pardonner ye ozo pardonner Bible tindi biso kutu Bible lobi pardonner 77 fois x 7 pardonner toujours yango kolembate l'air à sosenga pardon maman c'est kaza dans les bons yo kolemba ete olimbisi ye mabolongo no na se to bonde livre manzambe pardon yango wana oya sengi eza ya solo azongela lisu bêtise te a konti okamwa un jour ye mutu abandolo bano maman tika boye akomi ye kuta komi sikoku ungoz osilika toni akomi ozongi soze danzela avec Dieu tout est possible kolemba te maman dangi ko pesa pe merci ndeko na biso nzuzi likembisa merci vraiment na moni ke émission lobi ke émission kitoko merci to sepela bongo ba encouragement la bino ça biso bien bon continuer kotala bo partager kana osenga pe bo s'abonner massivement na YouTube ya Lutumba Serge. Et puis ceux qui ont li émission au aimé au sali commentaire au partager pe na batu misusu po balanda conseil pour te sauver kaka mabala na biso na ba famille na biso biti na biso mama biti émission nanga yango wana vraiment ezali bitumba nanga eza nazo bunda na bonzambe pour na ko sauver mabala ba problème ba mabala si la to vivre heureux na mabala na biso pe na ba famille na biso. En tout cas,
bolanda ngai région na Mabibita na plateau po tosala émission na biso toyebisa bino comment garder comment kanga mobali oza na mbanda te atinga makala na yo mbanda kuta omona ye te yango wana na bolanda ngai toke na plateau. Voici na plateau na biso nde nayebisaki bino avec mon invité auti musika auti ye moko aloba natiki parole na invité nanga. Je réponds au nom de Maman Bibita Nso na Niangi Oboyo Kaka, femme battante en Belgique. C'est en personne. Na uti musika nde Maman Madalo loba na uti Belgique na etu Irlande. Pour ça la binoka émission vraiment boza dessus te bon sepela o ba question o vraiment maman madako poser ngana o ngana ko répondre boza dessus te vraiment bo sepela o so doza basa bitumba o boyo kakawana ba femme battante de biso. Bon ngala ingine rectifier mukie ne Maman Bibita lobi Maman Bibita yo bosani ezate ke lelo ezate ke Maman Madame tout a présenté émission to Maman Bibita mto a présenté émission lelo eza émission ya Maman Mado na Maman Bibita eza émission ya biso mbale po sujet yango eza ya mukete hein eza sujet moko o ezo déranger biso ko to abasa bitumba to bundela pe bakoza mabala na biso ya ba famille na biso en tout cas une émission o ya Maman Mado ezaka yango wana kolo de Bible lobi ke na Bible balobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur yango wana biso basi tozo bunda bitumbana tozala ba bonne épouse na ba foyer na biso po elobi subuye toso tobi adage moko lobi ke éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Ozomona biso basi yango wana pe na kati ya libala na biso Maman Bibita toza wana pona soki mwasi a décidé que en tout cas mobile nanga obima te na ozala mbanda te mbanda ozala te Rien du tout. Il y a une émission lelo ezate ke Maman Madame t'a présenté biso mibale tozoloba po tomoni dernièrement liso ba uti oboma mobile ya bomi mwasi ya mibomi cause kaka ya mobali infidélité eza po likamba 2 babord 3 babord 4 babord yango wana biso basi po soki tolobi ke totelemi na libala mobali abima te abima te ko amona basi musuka miseleke te mabaya bani nyasa to wana mabaya yango wana tolingi topesa mwa ba secret mwa tobenga ngonde baloba kisi o evandisaka mobali tobengi yango kisi na bonzambe po biso émission na biso tosebazaka beaucoup sur la Bible toza ba chrétien tosambelaka yango wana tobengi yango kisi ya kokanga mobali na bonzambe po avzala ya yo moko ozanga mbanda tina émission na biso yelo yangala Maman Bibita yango wana comprendre ma oui na comprendre Maman Mado ngana nina souligner kaka Maman Mado omoni na ba couple ebele vraiment tozomona makambo yo sala ma mingi surtout na communauté na biso ba congolais donc yo sala na pasi na mawa vraiment bovanda na ndako mususu dialogue ezalaka te mobali na mwasi dialogue vraiment ezalaka te mais ebisanga Maman Mado commande ni couple ko kovanda po dialogue ezate na ndako ozomona mobali papa uti musala ye il fallait tout na ta papa boni kuna elekaki ndenge nini yo mama vai na kwena yo tiki na yo papa aye na ye asali makambo papa ko arotenga mama biloko se servite kendeka kuna na cuisine yo mo sala kaka non surtout wana vraiment ndi yango zomona ba problème ezobota komona ke papa ko kende kuna place ko kuta kuna bazo sokole makolo bazo tia vraiment na citron
la rozonga na ndako papa ye mokuta ni kaka makolango na libanga biso ba fekete ni mabanga wana ye mokaso nika na mabanga kuna moni mama citron vraiment vandisi ye bien vraiment bazo nika yango bisanga siko papa kokende kuna ta kokanga makuna ba mama photo zalaka na nanu na moi tendresse na ndako oyo vraiment babengi tendresse ba papa pe bazalo kwa bana te bango pe balinga moi tendresse ane sala moi bien musozo benga chou chérie ozomona ba mo wana esala moi bien chérie le msa yoki obenge mon cœur là rota arabe moi sinanga lelo atomboki na mon cœur et puis là obima kuna ke ayeli au moins surprise moko chou joie moi surprise ozomona ke sala moi bien yango wana nde vraiment o bozoka bakisi eza kisi ya bonzambe nde yango wana ozomona mibali kwa bima la msa ko bima taboli la otala moi sinanga benga mon cœur mon chou atali kuna monyeka libaya kaka wana mone lo moko te ali azongi ba mama vraiment wana nazo senga tozalaka na moi tendresse vraiment na bandako na biso vraiment mama dona ete so ko bakisa awani nde ma bibi talobi kisi ya libala ye a souligné tendresse omoni ezali na tendresse ezali a souligner le dialogue ezali na dialogue ezali na tendresse ezali lisusu omoni nga nalingi oloba boye nalingi obakisa boye omoni ndenge toza boye mobali mpo avandela yo komi ke mobali akei mosala alingi ozonga ata koleka quelque part soki akozala na tante ya kozonga na ndako ata telefone akobenga yo mobali azoluka surveiller yo place oza mobali alingi ayeba nyonso mobali ake surtout nga naosouligne mosika biso naolobela mingi biso basi toza en Europe ake mosika na mboka kuna ake na Afrique azomona basi kuna naose rappele nataki émission mo asiatule il y a longtemps abiso kosolika echeba obenginga ba yekutwa kipe ba wana te pona nini liboso ifo yeba eloko nini ma bibita secret liboso eza oyeba eloko dini mobali na yo alingaka mingi oyebi ke ndenge naza awa mobali nanga alingaka mingi soit kolia bikolia kitoko alinga nalambele soit eloko moko boya kitoko alie asepeli mobali nanga alingaka nazala po le mususu soki abimi po aluka mwasi mususu po azomona oyo yo ozala ngo te yango ane pa mwasi wana mususu azomona ngo yango azokende yo sikoyo ozotala alingaka boye pa mwasi po tovanda omona pe mbali botala télé surtout na ba télé la oyo alati bien allez olandeli yango alati nde nini po asepeli alati kitoko biloko boye naliaki place to de ba invita biso biloko wana kitoko alambi bien koyoka soni te obengi olambaki yango ndeni so yebi ke yo lambaka yango bien te kuna mobali asepeli olambaki yango ndenge nini nasaki boye ponga nde naza mabibita nabengaka nanga nayebi ke lokwa mamishu naokaki ke olambaka pondu bien ndeni osalaki pondu na yo alakisi ngai pondu na nga po ebima bien nakalingaka yango liboso po lokwa bapondu boyeboye nayebi tubaki taba oyebi ke ida mama abuki atumbaka taba bien ayebi aliaki taba moko bien kuna pa mama abuki nabengi ida otumbaki ntaba wana ndeye nini ozomona nyonso tu wana ezosala ke ozoyeba sikoyo baposa ya mobali na yo ya kolia ozoyeba pe baposa ya mobali na yo ndenge alingaka mwasi azala sa façon d'être ya kolata kose maquiller soki pe ebike mobile no alingaka maquillage ebele otieli ye po kaka emoni na débit otieli yango ti dialogue la reza ndenge obaki dialogue nga nde na tie boye nasepelisi yo kaka po nga vraiment boye nakokaka te maquillage ebele nalingaka te mais mpo nasepeliso omoni sikoyo mobali azocomprendre ke mwasi na nga azosala gu na ngai oyo elingi ngai
En tout cas, à aucun de ici, les bandates, mobile nanga lingaka, tout le vérité. Hein, tout ka sonité, ba miki to yebi ki bazate to beta ki mukolo. Mobile nanga linga l'air musu ki papa na maman ezala boye. Ce qui yo oyebi, moi koko tuna ba question hein. Ezala bien. Ko tuna question, olinga rande ni na ki papa ki maman, monde ni boye. Il a la razoloba ozozo. Ce qui peut oyebi yango te. OK, poni ni tozwaka na babala ba parrain. Et puis là mususu pe oza ba moi ba camarade ba couple mususu pe ozomona ke ba vanda bien pe ba oza l'expérience ya likambo yango wana okei kotuna namoni mobile nanga l'air to solo là il faut air moko pe ko provokaka masolo a bongo na couple mula mobali po yebaka po yeba côté nyonso yo eza bien te na ko réparer. Ce qui est bien que ngamoko boye na yebite okei opposer question na bateau ba yebi ezara boye misupe to comme la biso pe question mususu opposer non la batute okotika na internet na Google obeti oluki otangi la mususu pe batira moi ba pratique otali là okende kolamba lem su ba blog mususu ya biso africain ezala moi passe pour nanga nazala biso côté na Google na betika balamba eloko ndeni ebimi ali na komi nanga la papier nanga ali na kina cuisine na sali nanga plan nanga omona pe papa le ACP ya zotu na kutu oyebi onsu ndenge ni nga bien na lambika yo liaka omonyo ndeni na monyo bien c'est ça ba maman tout ça la moi effort wana vraiment et ça la moi bien mama dona sunye susu pona côté ya kolata na couple moko na vandaka na ngoboye na yoki mobali azoloba nga mosi nanga na lingaka latela nga boye mais mama alingaka te na tali nanu mama na yepa mama nga labi mama mobali alobi alingi olatelaka ye boye mama oza nanu jeune zwa mwa fontaine otie na elongi ozwi mwa bakabelo oyo otie na elongi mama latela mobali ndenga lingi mobali mutazo ko insister na sombele ko to robo na lingaka latela nga latelinga te aboke kuna na ndako mais pona nga soto te feta ko lata ngo kaka la makasi na lobi mama tala mobali azo réclamer zona no robo na lata bongo siko ya bongo maquillage soki akei ko luka mwasi alata na guo ya tango ko mona mwasi so alati robo na o ya sombaki atie mwa talon wana azu mwa sake wa lingaka memi bo yebisanga ba mama ko kangama wana te sako kangama ba mama to sala ka mwa effort wana ato boti 3 4 5 elobite ko mitika non ba mama neti ngai mama bibita na lataka ndenge mobali na ngai lingaka akokende boye mama na mona ki mwa robe mo ebimi boye ngapela ko sala effort ba mama na yebisa bino surtout na mwa solde na kokangela mwa mutema ba mama na ke vraiment na luki mwa ba robe wana mwa ba biloko na biso na ba mama bino mo boyebi kaka aye na ngona lati na ndako surtout papa wa mama sexy pe kontaka sexy to lobite ke olatela sexy otambola en libanda po batinyo ba mona non mama sexy olati ka ndako moi sengle na yo moi couper na yo atozolamba mama oche moi couper no moi sengle uzana ndako entre bino na bino moi mobile so azomona bongo et ça la vraiment bien et ça no ba mama on dit matin bon aza kuna tina terre okikotala ba oyo bazali libanda wana okipe ba quoi ouais bike moi sinanga sala nga nyonso na ndako alatela nga nyonso na bibita na ngo backstory na bakisa oyo mona mwasi mususu ko lokwa maser na kati ya ndako ozano na mobile no na kati ya ndako bozala bana na bino moko olamba oni makamususu pe bilo mususu ko mibali babima tela mi pour provocation omoni olati lero ozano na ndako soki obongisa te ma bibita aza ndako pona nanga na ndako abongisa file na mututi yake kolala na buto eba te mobali azo okende koluka oya ata aza na ndako alongoli file alatele mwa kilota mukie mwa sengle azo olamba wala atazo lamba zo kotala mama to provoka kate ba mama no atozo lamba ngala zo ebisa bino mwa kilo ba kilo ti basali la biso
ata kutuzaka kaka te na banini oyo baprimate bakilote ya mikuse eza nango bamama olati mwa kilote no mwa sengle olateli mpona mobali no na kati ya ndako ozolamba ntango ozolamba mobali mpe kuna na cuisine ozobeta masolo wana ozomona miso ezokita kaka boye yebisanga bamama oke koluka nini libanda akokima te obongiseli ye mwasi obongisi mwasi suki ata mpona mobali no te mpo mpona propriété ya yo moko mwasi mpo omona mwasi mosusu bandala mokai na ntongo obrose nanu munoko te mobali le mosusu akoya pembeni no mwa bizi le mosusu boobeta masolo le ayoka solo wana mabe ozomona te epuse mobali ake libanda ozomona surtout mpe so ozala mobali ya monoko mamado akobwaka eloko ya mbama kwa ekasi yango oyo nano brose titi sikoyo mais oyebi susi oyo ezalaki pa papa toyebi papa na aire wana soki alinga kosala nini te wana odécourage mbala moko en plus so mpe mobali alobi bongo mama kosilika te soki osilika na ndenge ya limite olimite colère na yo parce que otali yo moko te le mosusu akoki osilika mobali alui panda ntongo nini aide ye kutu asilika mpo nanga kutu nga na kosilika te mpo bayebisi yo mwa vérité mokoa libanda ayebisi yo vérité eza na basi ya kosilika mpe ekomi sujet ya koswana mais osepeli nde okorige sikoyo oyebi ke déjà solo moko ya mabe soki na brose ezalaka na monoko na ngai okorige wana le mosusu mobali alobi mpe soki no vraiment ozomona nyonso tu wana nyonso tu wana ozomona kote wana fo tosalaka komama effort surtout suki okolala na butu ata kutoche file mwa solo wana odere wana eyokanaka papa bo balinga bayoka mwa solo moko bien esalaka mwa bien bamama tosala vraiment effort oyoka papa azoreklame ma suki wana ewumeli ata nde ezopesa solo mais yo kuna ozoyoka te tika koefanda kaka na mutu bongo non bamama tosaka mwa effort avo olala mpe na butu ozwi obrose so oza ta na mwa chingom mwa moke ozwi chingom olieta mwa moke esalaka mwa bien bamama wana nyonso eza batechnique osukoli ata ozala na makasi yo akangamela yo na ndako omoni eloko mosusu mpe ata ozala makasi oyebi ke natoki na nga te nasalisala makasi te mais pangusa ata mwa mapeka na yo pangusa bapartie essentielle oke olala na mobali na yo boyebi basi oyo ya libanda ba deuxième bureau mibali bakendaka bade babor wana bazalaka makasi mpo bakanga bango yango wana ka batechnike oyo bango basalaka yo sikoyo ozosala yango sikoyo na libala na yo ozocreye babilo mwa ya sika oyo bango wana bakreaka basalaka mwa kolia mobali ata yo osi oliaki mpo ayaki retard le mosusu oliaka retard te mobali yo sosi eliaki mobali ayo azolia ovandeli ye pembeni nde bango basalakolia ata peti eza te mwa ya moke na sani na ye le ya mosusu ozwi wana mpe na monoko fo monchou mon chéri wana mafuta osala effort monchou ndeni elega ndeni omoni so bozopartage mwa moke ata oyo azalaki nango na motema akobimisa mamado amonake kote oyo bakipaka nga bien mwasi na nga vraiment nazangaka eloko te le olobi kutu mon chou nalingi osalue mpe mon chou d'amour mon mari que j'aime beaucoup le doyen Ozana nabosanaki mpe nalingi opesa mpe na bamama na ngai oyo tovandi na bango awa oyo baza vraiment balengelaka mibali ata akei na oyebisa bino mibali akei azokanisaka yo abouge lere abouge mokie kaka eumeli olobaki 30 minutes ndeni bao vraiment basalaki bavanda bien mama Florence mama dona nina bosana na kati te surtout tomona yango mingi vraiment wana photo sala pe fort wana mana zosenga ba mama to sala fort kobengana ta kotinda ba SMS mundele sa facilita biso ezaka kate papa soka ke musala umeli kuna otuna ndenge ni evolution papa ndenge ni ezoleka kuna comme ça na yebisa bino bamama papa soka zwi SMS a mama akotala ngo ta 10 fois wana boyebaka ata 1000 fois akotala ngo mon chou atindeli nga ma SMS ata azosala wana mwa motivation ezwi ye bamama foto za na effort wana ata mpe bapapa kaka nazosulune eza te kaka lero oya kaka na pokwa mama boni kuna na cuisine non nyonso ozobenga mon cœur ndeni kuna na ndako ndeni bana ndeni mosala esalaka mwa bien
bamindele kutu bazala mais pourquoi biso toni kosala effort wana te faut tosala vraiment effort oh babi intégration faut to intégrer na makambo nyonso surtout wana mundele facilité biso bapareil koma nango wande faut vraiment tosala effort bamama na bosani te nga mpe nake kosala yo bamama oyo ya ngai oyo basoutenaka nga na Belgique wana so nake kotala couple igete wana mwana benga bacouple moko baspécial wana baoyo ya ngai ya motema nakesi kotala wana babaki mama bita vraiment ozobwaka nga te na osilika wana mama Mariam so natali na pointe mobile na ye wana nake kotala couple moko vraiment sous ces spécial wana babe mama bita kozangisa biso te bango kutu na bai na occupé bango te mais nalobi na occupé bango kaka mpona bwaka bango bamona wana ye susu na Irlande na ye kotala Monique wana vraiment boromona ye kaka ta na ba émission tokosala boromona mama wana ye nde azosoutenir biso vraiment na baconseil mpe so tosala émission azosala bacommentaire na ye wana vraiment mama Monique izwa yo vraiment bagros biso nake susu kotika famille Bikembo nake susu kotika famille Niange nake susu kotika wana babe mama bita kobwaka biso te wana vraiment nake kotika famille Mbonzo Mobimba babi oyo abino yango wana ale mama Mado nazongisi yo ngai avana continuer na pesa nga ba po bango ba avoir kike papa Debs ki ala ke Congo to na Angola azonga mbangu so abaki 3 semaines na kati ya ye azongi mbangu po mona ma Florence so natali mama Eva mama Boboto mama social papa Jansi ko taza besoin bouger te so atali mwana kitoko abotela ya Ghana habité na oke luka iso point na okawapi mama Jeanne mama nationale avandisa papa edimo kambinga papa me akoka otali su gauche droite te Michou kutu na so natali Michou na mobile ne Rodolphe bango kutu babenga bango ba mapasa babima okwa mapasa oyebi ke mbanda zate na kati mbanda zate vraiment quand mabala wana na ota mbanda zate ozomona ke baza soudé ya ngai kuti na bana ngai kuti ba wana o sorry vraiment idadi na ngai moshu na lo bayebi ke c'est mec na ngalo bi ayebi se yo kuti mato a tien la kisabi na linga kisango ezelengi eza kisite eza kaka koyeba eza koyeba mobali na ngai alingi nini mpona salela yango amona yango akeuluka yango na libanda te koyeba nyonso to surtout likambo ya makelele mobali awuti mosala to awuti moi kaino moko moi cop de moko ndako eza place vraiment mutu a se reposaka mobali aye vraiment a trouver vraiment peace vraiment moi tranquillité place azaki mutu echauffaki l'air aye na ndako akuti vraiment kimia avandi kimia nde baba amelima ya malili ekitisi avandi eza nde ndako na ye mais l'air aye na ndako akuti makelele. Est-ce que mobali ya bongo soki abimi abina ke na mwana terrasse mwana nganda ake omela mwa bière et puis nganda wana kei po ki mama kelele basi ope bazo ya wana ope bango pe ba ya koluka baza na ki cherche le akuti mobali wana pesi maloba malamu pesi mobali motema kimia na motema invitation na ndaku na nga na ndaku le akei atelier biloko pembeni azolia moko pe pa koti na sani ya mobali azozwa mwa biloko moko ebili kambuke ya pobolo bakaka batie makolo na ma ya citron eza mwasi ya yo devoir otali vraiment mobali awuti nde balata biso basiku tolata basandali misakezo monana mobali alataka sapato ekangaka ye weekend mama lokota la misapi ya mibali na yo osukoli yango
babenga ma pelike osali mobali na yo libala ebele bakipaka na bango bamanzaka oyo te mama ozwi ata kaka babenga oni oyo bakata coupe ongle okati babiloko ebibaka na mipanzi obongisi nyonso tu wana mobali amona osalela ye moko mibali bazalaka na bango bachaussette mibali misusu akipene te aye na chaussette alongoli le mosusu alingi ozongela yango 3 fois 4 fois yo mama soki ozoloba azoyoka te baza na bango kaka bana na biso ozwi malembe ozoyebisa mpe na kitendresse nyonso na kigentillesse nyonso papa mbala nsima longolanga te ta sikoyo ezotia makolo solo tala boye ozoloba ngo na ndenge ya bien ya toza bato nyonso mais faut toyeba mpe kosenga pardon so omoni ke mwa likambo wana oyebisa ye papa etouche mwa papa etuti mwa mpo bapapa bakoka koloba te mais ntango yo opesaka moko mpona afandi nie mais na silence akombi na motema mais na silence wana ezoloba ebele mais yo ntongo omona ke papa tuti mais osala nini aya mon cœur mon chou alimbisa ngai nayebi ke nalobaki le mosusu azali na mwa tona te mwa likolo alimbisa ngai mon cœur nayebi ke nasalaki mabe ntango osengi pardon wana mobali ayebaki mwasi na nga kote vraiment azala mwa azopesa mwa comment on dit azobwaka mwa ba coup de comment on dit abwakelo ba fleur ayebi ke mwasi na kote azala na mwa facilité moko yebisa nga elo niso ata ayebi ke oganga na o elo ni osala masubi bandaki kobuka oyo aoya suna ndawa ya kotele lisusu mwa makele lisusu mutu echauffe non omoni elo mosusu na kati ya bolingoko na couple il faut ozala nango il faut bozalaka oyo baloba mwa kopesa na mwa bakombo basirno moko boye kopesa na mwa bakombo ya bolingo lokola ngai abengaka mobali na nga nini na ndenge ya biso ya ndenge ya bobo nabengake vikido okombi nabengake vikido mwa sirno na ya yamour nabengake vikido na mosu moshu d'amour mingi vikido ye abengaka ngani kombo nalinga yango te me na ndima yango ka mabanzo mpo nayebi ke mabanzo eza mon amour ozomona abengaka nga mabanzo so nabengi mabanzo mwana ele mosu naseki nazalaki na oboya nga mabanzo bakombo bato akalakala mais na comprendre eza mpo na ye kombo asepela abenga mwana mabanzo nalingala mon amour motema na ngai ye alobi yango mabanzo ozomona moko kopesa na mwa bakombo moko boye le ozobenga moninga azoyoka yango bien talaka ata na bana nazalaka naza mwana so naobenga rodi aoyoka te mais so nabi monchou mon cœur okomona mbangu moko kobima eolekela na yo moko ata papa nakamwaka so bi roda so nabi roda ye wana ye po yebike komoni eza rodi mais mama achange yango mo na ndenge ya amour na ndenge ya nini ya tendresse akomisa roda ozomona na bana kutu ezosala bango bongo sikoyo na mobali ozomona air moko mpe mabibita tolia kolambaka nolambaka mpo toyebi ke biso basi togeraka bambongo ti ya ndako bidi ya ndako ata bosalaka mwasi na mobali botia bocalcule ngai na otia boyeboye para ndako eza moto aogérango mama ti tosalaka baprovision me mosusu mwa weekend moko mwa bajour férié omemi papa bamemaka biso tolobela nao biso bamama mpo tozala na mbanda te tozobundela bacause na biso omemi papa na mwa restaurant osali papa surprise tolia na biso na ndako te bamama nakosi bino te surtout nga mabita nalinga restaurant nayebisa bino nazala na nga na msolo omo eza te à l'occasion de rie bamama na nga nakumbi ale toke bruxelles toke place boye mpo nini bopase kaka temps libanda esalaka mwa baclimat bamopepe ya bomeki wana expérience oyo bokopesanga raison moko bima wana boluki ta mutu atikeli bino na bana bobimi na bino bokei bola bozonga bokolala pongi moko magnifique wana mona baide vraiment ezongeli bino na mutu esalaka mwa bien ya sika esalaka mwa bien bamama na ngai esalaka mwa effort wana faut kocréa mwa biloko moko ya bien koluka nde tolobi koluka nini ekoki kobenda
mobali na nga akende ozwa libanda koluka kocreye kobimisa baposa mobali na monoko na ye ayebisa yo na dialogue la bosoa la mususu ezara la mususu ozomona nde oloba te la mususu botala filme moko to bobeta liso moko so esali ki occasion moko ya likambo yango bon yo sikoyo olingaka nini yo sikoyo nga naza wana olingana saa nde nini po obima te azoyebisa soki ye pa kokoloba te aprofite alobi oyebi ke obongisi pola mususu mobali pe mususu akoki olinga olata nde tobilata nde mobali no alingaka le mususu mobali mususu pa kolinga olata lokola bamaser balobi munoko mokili esalama na maloba te parole okoexplike kaka na maloba omoni ke nga mpe na mobali no alingaka te le mususu otise suki le mususu otia maquillage te okoexplike mobali na tendresse nyonso na calme nyonso ozoyebisa ye ke momari oyebi la mosusu mpe ozwi mwa omoni kaka baraisin na biso toliaka te ozolongola ye ozotia ye na monoko ozoyebisa ye ozoleisa neti baleisaka bebe oloba ke omoni ke na mpe mwasi te tala ya kaka mokie mwa maquillage moko tala kaka surtout soki esali ke esi boboti mwa bala mpe mwa age epusani omoni ke mwasi fo amiswani tobima ozomona te tala boza mpe na bacouple oyo bomesana tala mwasi tel tala couple tel omoni nde baza nalataka mpe mwa boye la mosu alinga kolataka jipe pani te mwa fante ezala te ozomona bon sikoyo ndenge eza wana aire moko mpe soki mobali amoni yo moni mama omoni ke mobali alingi obima mama bibita oyebi ke mobali oyo alingi obima nga na posa avandela nga na ndako mama obiyo mpe omilatisi okomi monzele okende kala mpe olinga obima bolinga obima na ye olati ndenge ye asepelaka wana oyebi ke atali me yo olinga okende wapi koloba nokutela otebi boyo oke wapi oseka nokaka mobali awo batika nao navanda nao natala plasi akobimela ovumeli no le mosusu aza na salo yo na chambre olati no kaka ovandi le mosusu ozotanga nomo eloko moko olekisa aire ye kuna ozela okita te obima amonake obima te omona mpenga mobali avandi bamama neti nga nazala avo so namoni nga mobali alingi obima wana na mati na nga likolo na tie vraiment maquillage na lati oyo boyokama na lati wana mosusu kuta komata tuni oyo ero ozokende wapi ape me yo polati na moni olingi okende wapi wana maloba esuki wana mwana lati na nga mpe naotaka mvuma na ye omwana mosusu mpe bamama na nga nalali na nga na likolo na chambre leo ya komata wana mpe akobima te abi bon comme ye mpe alati natala so ya okende wapi abikandeli na ye omona avandi na nzela alingi okende okende suti avandi leo komata likolo akuta moto anga atiaki bamaquillage alali na ye wana abi me yo moto olingi okobima bongo olali supwani te nalali na nga kaka nalembi nanga ovandisi wana vraiment politique wana mama so osala yango bokobino mo okomona wana papa te azalaki na ide moko akende ta place nini akovanda aobima te wana yebika soki nga nasali boye mwasi mpe akosala boye wana omona vandimona sikoyo le ovanda bovandi wana bokomi kobeta masolo sikoyo masolo bokobeta sikoyo masolo ndenge nini elekaki na journée osalaki boye ozongisaki boye wana omona masolo vraimen ye kitoko sikoyo lika moko mpe nalingi na souligne eza vraiment très capital l'art mwasi na mobali toosolola masolo na biso mingi ezaka masolo ya bolingo masolo ya koyeba nini mobali na nga alingaka yo ozopose mwa bakestion masolo mingi oba oyebi ke tozala na soni te masolo yaki papa na mama oyebi ke moko nga alingaka boye nga boyeboye yo mpe moko wana boyeboye tokontinue na ndenga boyeboye masolo wana boza koavanse masolo oyo ya bolingo bocomprendre kaka ko mpola ya mosusu bemission talaka to comprendre toa miko masolo ya bolingo masolo ekosalaka ekorige ngai mobali ngai mwasi mpona yeba mabe na ngai
na sala o ya bien po na vandisa na vandisa mobile na ngai puis mobile pe a comprendre que mwasi na ngai ye boye na améliorer na bongisa po to vanda bien biso to lobela mingi ma bibita ba mama parce que to ba mama bitumba to bundela mabala na biso to bundela ba famille na biso ya ba papa pe to loba to o ka to loba ba papa pe le ba yo kango papa le pe oni ezanso zo sali likambo mobile ya bonke mwasi na ngai mikolo a changer ye a ko changer nde na loba to pesika exemple etala na l'église na biso l'église de réveil ba pasteur bazora basi ba mibali na nzelani ya basi yo mama soki obongisi automatiquement mobali akobongisa yo mama décider que nalingi mbanda te na kosala oyo boye si il s'agit que na sala ndenge oyo mbasi ndumba wana koma no mwasi ndumba mobile na yo ya mobile na yo ya ndako na sala ndenge basi ndumba wana bazokanga mobile nanga ngala sala ngo na ndako na ndako ngo latelier string alinga string o latelier string eza pona mobile no na ndako lero bima o latino bilamba no normal na ndako latelier sexy o provoquer ye vraiment pe bilamba provocation po ya linga ngo atala ngo na libanda na ndako sali o nyonso tu alukaka na libanda po avandela ngo avandela yo lera kei musaka otalaka kuna na okende na surprise nanga nazonga mbangu lera otala boye epi ki azomona ka mwasi nanga mwasi na nga voma ye voma princesse na nga iti ozomona mwasi na nga azomona basi musu okele mwasi na nga leki nyonso tu ozomona ata balambi biloko boye baoservir yango so na ndenge na ya mwasi na nga eleki koma ndumba vraiment ya mobali na yo ndumba ya te ya mibali ebele ya mibali ebele te ndumba ya mobali na yo okovandisa okozanga mbanda ndenge oza wana mama dona lingana souvenir susu po eloko mosusu tozomona na bandako omona na surtout bapapa mingi bazosalaka makambo wana eza na bazobatama nsima mwasi oyeba te likambo azosala bazokolela mingi surtout omona na mosusu bamama ovandi na mobali ozolinga mingi kaka famille ya yo mama ke ointéressé na famille ya mobali ozolinga kututa te ata kuta mwa coup de fil obenga tala mosusu mama bokilo no mama boni olalaki ndenge nini tosalaka bien papa mingi bazoko se plaindre mpona makambo wana bamama bolinga kobase mingi na bafamille na bino ke ya biso surtout bamama likambo wana ma tosouligne yango vraiment tozosouligne yango vraiment mama tosala moins fort wana po bapapa mpe soko bavai na ndako azomona ntango nyonso ozokointeresse na famille na ye ozokotunaka yo nyonso évolution ya famille na ye akoyoka bien moko bamama donc nayebisa bino esalaka bango mwa bien moko omona na mpe ondo mama tala namonaki motu boye na famille na bino tala boye otinda mwa boye moto okende mwa kine oyebi ke mama bokilo na nga aza na vivant babi aimons nous vivant mama bokilo na nga papa bokilo na nga aza mwa vivant ye nde moto abotelanga mobali oyo naza na ye mwa kado ya moke otindeli mama mobali kuta koyeba te ke okaka na kini mama merci papa merci mwasi no atindeli esalaka bien esalaka mwa bien moko mpe papa mabibita papa abengi ayebisi yo nazoki telefone ya Pauline ayebisi nga ke atengi nga esali bien otindeli mobali kuta ayebi te me babengi ye na yane batindelaki ngai montaboye imu vraiment azomona omona nyonso tu wana mobali amonake mwasi na nga aza top de top na kote bolingo aza boboto azali kote kolinga azali kote kosoigne mobali azali bakote nyonso azomona yo aolingelo mbanda te sikoyo le mobali amoni nyonso tu wana yaya azobenga mama azobenga mwasi mobali akosepelanga mwasi ya bongo aozali su na ntina te ke akeluka yera akelukaluka baproblème na basi misu ya libanda mpo mwasi na nga aza ya nyonso alingi ngai alingi mpe famille na ngai nde babaki alingi soso na salite na ye ozomona alingi nyonso tu wana mobali aoluka libanda te bandeko na nga epuis bible mpe ezoloba na biso aimez-vous les uns les autres
autres po tolobi to se bazaka mingi na Bible soki totali pe Bible ezoloba bolingo soki tokei na kantike ezolakisa biso so bolingi kutu boyeba koma kolinga lisusu kolakisa mobali vraimen badimension ya minene ya bolingo bokende na kantike de kantike bokomona vraimen omonaki ozosala oyo ya kati ya kantike wana na mobali akima te Bible ye moko kuta teyi bolingo na ndenga mokete tolingana tolingi mobali tolingi ba famille to sali vraiment mobali alingaka soki alobi ke boye tozolandela okomi ndumba ya mobali na yo ekosala bien akende olukelo bambanda te yango wana kozala pe mobali no azala mabibita comme azala ennemi na yo te boza ba pire ba miyo kake meilleur ami na yo ce que yo ki secret ba bikolo bala motute lo baka na mobile na lo ba camarade vraiment intime camarade oza moi souci mo ko partager na yeye pas oublier bisa yo ko wana vraiment ça la moi bien surtout so boko ba camarade bon ba maman ezala vraiment na ndako ozata na makelele te ozala laisse mon corps omoni soki omoni pire yo aza likambo obombele te ata kutu likambo yango eblesse olobele na ndenga yo mpe vraiment atika osabwe mobali no siko aza siko meilleur ami no pire yo mobali mpe eza vice versa mobali mpe azwi mpe mwasi bongo etambola bien bamama toyaka na susi na bino yango wana mabibita namoni tokomi na suki émission na biso moi oyo tongai topartage na bino yango wana koma kosala poke mobali na bibali na biso bazila biso mbanda te po nde nga naza awa nayebi na mbanda te mabibite oza mbanda rien du tout yango wana tobi bon tosala émission mpe mpona kolakisa oui lolenge nini bokokanga mibali na bino bavanda na bandako eza yango kisi te eza yango kisi te eza yango kaka en résumé dialogue bolingana vraiment bolinga so bozala ba meilleur ami camarade na motema eza kosala volonté oyo ya malamu mobali na yo alingaka oyo ozomona ke mobali alingaka ozosala ngo ezali korespecte baloba nini lia libala basizo totika likambo basizo bamama yango wana mpe esalaka ke mobali tellement eleki ake libanda wana nyonso tuso olingi vraiment vandela ke oyebi ke nkolala mwaye te na bolingo nyonso na tendresse na nyonso olobi mobali mpe akomprendre le ayebi ke mwasi na nga apesaka ne soki mpe jour yango ezali fo luka ofongola eza te kaka ke kokangaka babiloko wana bamama yango etindaka mobali soki abibi na ntongo remarke mobali soki asengaki opesi ete akobima na ntongo conscience ne ozala tranquille mosala akozala tranquille te bongo la akozonga osu na ndako tiele makelele mama na nga wana ezotinda mobali abima susu libanda bamama faut koto wana tosalaka mo effort oyebi ke ça ne va pas opesi te la akoluka ya na pokwa fo oyeba ndeni akotia tranquille oyebi ndeni akoentretenir ye mpo azala calme moral na ye ezonga vraiment bamama na nga tosala mo effort bakote wana conseil ka topesi no bamama eza vraiment conseil à suivre tolanda yango otiango en pratique nomo bokomona baresultat si koyoka nosoni te aza mobali na ngai nasala vraiment koza sexy mpona ye kosala oyo vraiment ke evandisa ye wana mpe koevite mpe bakambo ebele mwa bana mpe omoni bana mpe nde tozalaka na bango na ndako bamona ke papa na mama bakangamaka nyonso pamba mwana kende obala mpe ya mwasi na mobali obala mwasi ne aza mpo balobi ke oyo ezalaka na ndako tomema yango ntina libanda yango wana mpe avenir na biso ademe eza bana ya biso bamona ya bien na ndako bakontinue nango ntina libala en tout cas tolingi bino mingi Claudine na Kinshasa kuna place eza enjoy bien kin napesi yo mbote papa Rémi mbote en tout cas tolingi bino mingi bino bato boolanda biso bosabone massivement na chaîne ya Lutumba Sergio so bobonti Lutumba Sergio
vous abonner. En tout cas, trop sepela mingi, que Dieu vous bénisse. Ma bibita. Tu peux savoir mon bail. On a l'autre suki wana, to tiki bino, to lingi bino mingi. Bye Bye. bye. On vous aime beaucoup, hein? Que Dieu vous bénisse. Merci.